Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na biso soto ba ebolinga ka maman Eliane Nitu na pesi no ba mbote. Ba ebo ya barezenu ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Aboni bande konanga boza bien kimi ezali. Wabino mama Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batela kimi ezali. Et vous de votre côté, c'est comment? Kolala kola mukeza habitude ete. Tant nzamba pesi biso mpe mabon moi. Te baka na kokumisa nzambe kopesa ka nzambe. Merci parce que ba o batiki biso na mokolo lelo teleki bango na eloko moko te bamosusu mpe baza na bahopito bamosusu mpe baza na baprison bato baza bisika ya ndenge na ndenge me nzambe azobatela biso apesi biso mpe mabon moyo na bi toyebaka kopesaka nzambe merci parce que vie oyo eza ya biso te kolo nango mopesi na pema eza nde nzambe tata merci mingi na biso to baobolinga mama Eliane to obodiso boza ata na bino mpona kotala to mpe mpona koyoka mama Eliane to napesi bino merci ndeko so zamba na liboso kutana na kosenga na osabone na Eliane Nitu TV apres avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso to solo makambo du tout et de rien du vrai du vécu du quotidien ya monde to solo na kati ya Eliane Nitu TV alors le to solo bona bazapena mula mingi tena za mom kuse to solo la boy bon te kotala émission moko na sala kilobi par rapport ya ndeko mwasi oyo akende kosala asalaki soki sleeve parce que mobali abandaki kotungisa ye mingi mobali abandaki koloba ne oza munene tellement mobali abandaki koloba mingi oza munene etungisaki ye makasi mobali abenga ye tubilando oza munene boye na boye yango esalaki ke akende kosala nzoto kendaki kosala nzoto akondi okomi sulika okondi boye okomi boye ndenge okondi su makasi boye abosani ke ntango bakende bakata bato bestoma bakata au moins 80% estomac c'est comme 20% na kolia et comme a passe mais ba to kota so na kati ya lisolo na kolinga kaka ko réveiller mémoire ya bato ba yaka na ba commentaire ko lobaki laissez l'âme de la servante de Dieu se reposer en paix na ngene bse bino bo muta simbi âme ya servante de Dieu azate paix à son âme nous tous nous avons compati biso soto qui passe makasi pona liwa ya mama Blanche Tunasi toza ko compatir ti lelo tozaka na passe na motema komona kaka jeune dame akende ka bonenga ke liwe bongaka ata moto abeli so moto abeli bo traité boza préparer na motu boyebi ke bon abeli akei mais oyo penza liwa moko penza sali biso so passe alors ne venez pas avec vos commentaires à la con laissez-les vous profitez vous profitez laissez la personne à toucher la mutasimbi amangwa azate biso to ngike am ya mama biso pe mala kimia siko na ngana lo baboy il faut koyeba ke tango likambo moko ekoyaka na communauté ya bato baza célèbre ya bato bayebani ce n'est pas lelo na lobinde kombo ya mama ekolonga minoko bato soki kutu luambo kufa depuis 1990 ti lelo kombo alombo etanga maka ba Niko Kasanda bakufa depuis kala ti lelo bakomona bongo etanga maka ezolekisa ke soki mutazaki célèbre c'est comme ça que ça se passe Michael Jackson depuis akufa kombo na etanga mape kaka alors ce qu'on a en commentaire il faut que yeba ke moto e bazolo bela azanani moto bazolo bela zaki personne publique sikoyo ezaki ndenge na vandi awa nazolo bela mama abiso te mais makamu nazolo ba ezaka na liaison kaka na nani na mama abiso o asile kotika biso pourquoi parce que makambo ezala raison makambo oyo ke bato basalaka bozoye bateke bato basali boye mais ezala bato mosusu o bayebana soki basali kambo ebimi na poisa bato mosusu o bakoki kobimisa makambo te bakomi kobimisa ke botala boye alors ndeko oyo oza kotala ngai oyo kotala ngai nalobaka toujours soki oza moto akanda kotala ngai te mpo osepela no na ngai te soko okomi koza moto ya kanda kotala ngai te mpo osepela na ngai te soko oza fanatique révolté kotala ngai te mpo osepela na ngai te soko oza moto moya motema bololo kotala ngai te soza moto aketo nalobaka ngo nyonso bandeko naloba na munoko nini naloba na matoi to naloba na zolo nalobaka soko oza moto akanda kotala ngai te mpo osepela no na ngai te soko oza moto akanda kotala ngai te so oza moto motema bololo kotala ngai te so oza moto aketo kotala ngai te moi ce n'est pas la quantité qui compte ici chez moi c'est plutôt la qualité botika ama mama nana simbi am bozo oui tozo profiter c'est normal eza ndengwana ezalaka bongo soki likamo eza na toile eza actualité ekosila pe lelo te bando zala kaka ekosila pe lelo te alors il faut pas koya kolinga kaka koya kotia ba commentaire mo ezanga tina non so oza na posa kotala te koya te ne vient pas so posa kotala te koya te
na comprendre ba musu te so mutana olinga kete kota la chaîne to kendo tele pourquoi parce que so hôtel ko yoka kanda na ba ke so sa mutakanda kota la ngate po sepela na yo na ngate to so la boye na utso ba ke boyebi ke bato ba yeba na soki likambo ezali bato musu makambo zaki na nkuku makambo ko musa ne ko mibima na mpoasa avant tozo liwa ya mama abiso bato bana ko sala ba biloko ba opération ba BBL ba sala ngo ba ano ba sleeve ba ipasse bato ba salaka mais lokola ata soki eboma bato mususu mais lokola bazaki bato ba yebani te moya ko lobela ngo penza ata bo lobi bato bazapaka boyebi ke bino ba internet bolinga pe ba émission songi songiti bolinga ba émission songi songi so ka mutu bia saka émission moko na vanda kana bando pesa ka conseil sur le mariage ke bota libale za bomona ah moko sa kuma mele nitu to bando se préparer comme conseil pour le mariage mutu mo sela na commentaire plusieurs fois même to bando ko se préparer ba émission bongo bolinga na bino ko tala te so bomoni émission za mutu ko yeba bwana bolinga penza ko ya ko tala bazolo banini awa lobi ko tamona ba chaîne nyonso oyiba bazolo banini kuna ya lobaki nini kuna ya lobaki nini alors tala kaka soko sisi kotala obimi na malembe okei oyo kotia ba commentaire moko ezanga tina nanga na loba boy ndeko mwasi moko abengi ngai po ayebisa nka ba situation oyo ka makambo oyo ya ba opération ya lobi aza mama na bana 5 aboti bana 5 alors ndenge abotaki bana na 5 lokola biso basi nzoto biso deformaka ayaki munene kandeza bibi ayaki munene kala mibali babanda kolinga baso baza minene so babi oza munene lelo bakoma ko banani ba otinda bato ke saba biloko si mibali ti lelo ko mimo sifaza na silhouette boye mo sifaza na taille boye il faut basenza la boye evanda boye il faut moi mameleza la boye basi belé on va comment kendo tsa ba mabele ko saba bibiel pona ko sa ni ko sepesa mibali alors ceux qui sont na bato yo baza ba coupable na ba situation oh ezande mibali alobi na nga ke mama na bota bana 5 après avoir kobota bana 5 ka ndenge zalaka nzoto eye munene mobali abandika dérangement tala ndenge ye munene toza na poto mobali na zobise ke toza na poto mboka ya ba solution luka solution pona taille na yo tala ndenge ye munene luka solution pona taille abi ah mama yo yebi biso ba congolaise pe likambo na ni na régime pasi nga biso tunga na kokatenga na banda yango bien mwana bandi na osa régime kaka bene tikenga na lia na ngai no kanga penza te bobi ngala linga na kolia et puis moi j'assume ma taille na ngandeza moi j'assume na milinga bominde na milinga kama kasi ndenge na zabo naza ko assumer taille nanga ezo déranger nga te eza bien boy tokola na biso tokola na bapondo tokola na bapondo ya mai so bota bato ala pondo ya mai tozaka ba pata pouf ya ndenge ko na biso ndeko mwasi alobi mobali abandi kotungise awa toza na poto eza mboka ba solution luka solution pona munene na yo mwasi atalabi nga pe régime nakokaa te nasala nini mobali ye moko ayebisi ye kende kotya ano ye moko mobali ayebisi kende otya ano mwasi pa atali asala koboni mobali abi kende otya ano mwasi akenda awa na France atye ano na ye ntango atye ano olia lisu te mwasi akondi afionoki akomi na ta ya muke akomi lokola mwana muke matama ekwei maboko ekwei nzoto elembi pona ano po biso bato monde nzoto ya mafuta boye nde liboko evandi bien boye tiango kaka soki ba ano mwa liboko esani kokwea liboko ya makasi ya tiango kaka ano mwana pouf ekwei bandeko tango mwasi oyo akondi mobali angaki mwasi akonda matama elembi
nzoto elembi nzoka nde eloko moto oyebaka te soki moto akondi bongo kuna na biso mpe basi eye munene mobali akomi lisusu koreklame ke okondi me kuna naosepela nango su te kuna nazoyoka yango lisusu te ndenge ezalaka ntango ozalaka munene na nde nini abi yo moto okondi me kuna ekomi munene wololo encore mpe mobali na ye bato bayoka soni te bino bobika ekola bato na biso ya likolo kuna nayamema ngambo mpo batana na ntango ekolo lokola paster na biso ya papa Charles Bameko papa napesi yo mbote paster Charles Bameko alobaki kaka apesi ka exemple yango bato mosusu bato akanda bato mosusu bato akanda te biso baluba tofingamaka nde mwasana te bikolo efingamaka na Kongo lokola baluba eza te biso baluba bafingaka biso modele nyonso bafinga okaloba moto tala kuna longa kuna muluba ekoma lokola injure tala kuna muluba osaboye muluba osaboye nous na sima baluba na bato bandundu bikolo mibale efingamaka na Kongo tala ye kuna lokola muyaka soteka moto tala ye kuna lokola muyaka sote tala ye kuna lokola moto bandundu tala ye kuna muluba me baluba basilika te bamesana sikoyo neti ngai nayaka bomwasi mbiji boye obinanga muluba mais je suis fier de moi so na mitali tala zolo ondi basango chirurgie esthétique tala miso tala monoko mbinga mpe epai tiko ofininga nakoka pasi nakobanda koyoka pasi koteni parce que je suis une belle créature de Dieu. Je suis une belle créature de Dieu. Nami yebi naza mwasi kitoko. Belle créature de Dieu. Siko soko fininga. Nakoka pasi poani. Nakoka pasi te na koloba te. Elo muto ofingela e azuwa. Jalousie mutetinda finganga. To sala moi parenthèse en tout cas pour supporter. Na bakaka azuwa mutotile pour vraiment naza bo finga ofingelinga obandeli wapi. Kande na aboy. Na lokwa poupée Barbie. Na lokwa bonbon. Tazolo. Lokwa chirurgie esthétique. Tala miso. Tala ba kiki. Kiki koti ata crayon te. Mwa kiki? Na tia mata crayon te? Ba kiki ka boya ko botama. Ekoti ata crayon te. Ta munoko. Ta miso. Ta tolo. Bosko finga. Muluba wana. Mais na baka keza zuwa muteti ndo finganga. Pour moi, je suis trop sûr de moi. Belle créature de Dieu. Belle créature de Dieu. Naroseka kaka. Otara mutotayi kuna roi muyara. Tala ye kuna muyara. Banani basimba ni ba gouverneur nyonso balikana villa Kinshasa ba banani batabandundu. Batamayeli. Batabandundu. Ezaka parenthèse to ça. Siko pasteur Charles Bameko amemi ngambo. Poka kalobi ke bande kona biso bazombo ndenge bazawa balingaka kolia te. Baliaka mbongo na bango te, babombaka mbongo na bango. Babomba mbongo na bango ba milier saka bien te. Soki bakufi biso to récupérer, abaki pe biso to récupérer, abaki te bato biso to récupérer mbongo na bango. Encore pe susu bango pe côté kindoki baza na kindoki makasi. Batu basiliki. Kabokendaka ndaka nzambe pona mateya. Boyoki mateya ti. Batu basiliki. Mais ce n'était pas méchant. Ce n'était pas méchant. Et là, on passait Charles Bameko. Que c'était pas méchant. Alors, qui peut bien lobby. Encore une église. On a bazombo tale belé une église. Ce n'était pas méchant. C'est pour vous dire qu'il y a un abattement. Vous avez un abattement. Kanda, basilika pa pamba. Yonga basosa mutakanda kotala ngate po sepela ngate. Batu musu basabato kanda. Basilika biso baluba to fingama. Batu ba finga na président de la République pour kaza muluba. Le ratela président ba matama. Tala président ba onda za matama. Tala muluba. Muluba, il faut kaza mboko ote. Le ko muluba batu ba finga non, on s'en fout. On s'en fout. Surtout qui parate parce que tu es jalousie. Obi mutu musa ko zazo fingo boye. Iye po peza mitali peza ka tabi te mutu alekinga mena finge kaka. So on comprend que mutu azo finge za jalousie. Mais vous avez dit qu'on s'en prendre de mutu anate.
Pasteur Charles Bameko basaleli saleli ba émission awa. Et afingi bazombo. Et afingi oh là là. Ce n'était pas méchant. Yemo a lobby encore l'église nanga a bazombo bazé belé. Afinga kite. Ezana ko finga te. Batu ba komisa eloko eza ko finga te. Biso to mesana. Nous les Kassaïens. Nana finga rabiso te. Biso ba luba. Biso ba chi. Nana finga rabiso te. To silikarate. To kiparapete. Au moins, la matama tala minene ma finga président. Na mitalité mo ke ya matama minene. Ma finga président de la République. Premier citoyen ya République comment ba finga. Mais non, on s'en fout. Mais pasteur Charles Bameko ba vandelier ah ouais, fingi bazombo, finga qui c'était pas méchant. Pourquoi le bikindo ki bikolo so na bikindo bo ba tu pe église bo kendani. Mingi ba tu na église pe o sambete ko banga bandokiti. A la raison, ta bino mo kendaka famille na biso tata mo na biso ndoki, maman kuluta zandoki, a lobi kaka oyo ba yebisa kaye. Bon, to liki na page wana. Elinga kana na mutu wa, ya kana baki na loba na bino. Ndeko na mwasi pour na bi makambo ekolo ekolo mpe ekipara te po mbali na mungala bangala ekipara na bonte bangala baloka baluba ye sans foot baloka baluba ekipara te po mbali na mungala so pe mbali na mungala parce que baluba bangala mibali ya bangala bango na sonité benga nyama na komona baloba na bango alobi yo na koyoko su bien te na Paris nazo yoko su bien te kuna lieu sacré na yo komi munene eza su ndenge ezaki te ntango ozalaka munene okondi lieu sacré komi munene moi sabi makaka diaka yo nazaki munene awa olobi nakonda nakondi ekomi siko kuna ya su bien te ke mabuma ngombe kuna na kati moya kama mabumu te mabuma ngombe lembi wa su eza susu bien te ekomi su problème na ndako mobali akomi kaka ote. Moi, je te sens plus. Oza suni ozaki te. Kuna su malamu te. Kuna su malamu te. Il paraît nenga kondaki azaki mwasi ya santé, nenga kondaki ndako na biso ya ba mama. Ndako na biso ya basi. Bo mwasi na biso ekomaki wololo. Bo mwasi na biso abi ekomaki munene. Bo mwasi ekomaki munene, ce qui fait que papa soko adindi kana kati ebale. Et pourtant mwasi na yazaki munene. Papa banda ko dinda te. Mais tant moi ça kondi eno sa kondi, papa mko dindaka na kati ebale. Papa mko dindaka na kati ebale. Ninge tozolo baboye bandeko nanga, libala wane kufa. Libala ekufa. Mobali ya boya mwasi na ye. Mwasi azaki munene. Ye mko ebisi mwasi aluka solution. Ye mko atindi mwasi kende kocha non, bandeko c'est sérieux. Makamna zo bisabino bato wana ko chaba ano oyo bazo sa ba slip ba bibiel meta mutakufiso ba yebani te ebandeki ko cause société lelo oyo bato bakomi ko bimisa libala bisi mama ni tu libala nange kufa me muto ya tinda kende ko sala mobali na ye moko muta tinda kende ko sala ano ekomi ke akomi wololo na se bavandi mobali ya boya ye mobali asima nzela akenda atika ye na bana 5 mobali akenda moto ayaki na ide ye moko moboyi mwasi ye moko comme quoi que tango azaki munene bo mwasi azaki bien tango kondi bo mwasi komi munene siko soto zolo ba ke basi mingi baza ba victime basi mingi bazo ke na sa mabele pona mibali boyebi ke choc ya mwasi na mobali za nde mote mwasi soki choc eleki akufa boyebi ke ndenge na lingi mobali na ngai oyo mwasi aboyaka mobali pamba te soki mwasi aboyi mobali c'est qu'à réfléchir 10 000 fois avant boya mobali mais mobali so azoboya mwasi a réfléchir na ete omonaka aboyi na ye mobali kutu mwasi akufi omona mwasi akufi ana na morgue mais oso akekuta pa makangu na ye kutu acheli peka na muta makangu o consoler ye mais mwasi na yaza na morgue mobali aso akufeli mwasi omona kaka 5 mois 6 mois une année abali mwasi mususu achena ndako mais mwasi te mwasi so mobali na yakufi
mwasi avandaka toke musika te mama Amazon papa mbalinga mama Amazon kana 15 ans bavandi 46 ans papa mbakenda mama Amazon yo wana avandi kati avandi ya mais soki azalaki ke ye mutu akendaki papa azalaki papa ndazuzo basi na ye nde pa abali. Donc na matière d'amour basi banyokomaka mingi par rapport à mibali. Namona ba papa mo ba communiquer que maman ni tout lelo bele biso ba papa mingi papa tika to lobela bino po bo lembisa papa bo lembisa po tika konyokola basi to changer ngo kaka soki mama Amazon mutazaki te nde papa zana basi ya mais bo tala papa banda kenda mama vanda ye moko abisanga bi femme po bien nga femme de valeur mobile quoi Jules akouta wapi yanga ya bomwana Jules linganga na 15 ans nazela ka oyanga mukolo ekokana kende basi bazaka batabolingo pe basi batosaka mibali mingi basi bayokaka mibali mingi mwasi alinga kobata libala mobali nanga lobi boye mobali nanga lobi bo nasala o mobali nanga lobi okomona ta famille ezoloba yo koma zoba mobali botika na fa libala na ngai botika na bokola bana na ngai botika ngana ke bo mobali nanga pona linga sunani soko moni mwasi aboyi mobali yebaka réfléchir 10 000 fois. Ce comme mon moi ça boy mobile à réfléchir 10 000 fois. Yango boy mobile. Moi ça boy mobile pamba te. Ka la la muki boy mobile. Ezala te. Moi ça réfléchir mingi avant boy mobile. Peut-être pas habiter. Na yo okufa pamba na tika. Mais mobile était hein. Est-ce que bino bomoni mibali bazo fa na BBL? Bomoni mibali ba kokende kochaba ano na ngina ko maliku kuma na ngina ko maliku kuma ngamna lobaka bien na mtu alikukuma te na ngina ko maliku kuma. Est-ce que mibali bakenda kosalisa ba ano mibali bazama bomu minene ti la plupart bazama bomu minene basi baboya ka bango te basi baboya ka mibali te ona boya po komili bomu minene te ata boke feti bokobina mais mobali moi soko mo munene mo babule boy au moins la fête to ke bina haute ona bina te na posa bina te azokosa moko mona amoni to mosa kamane bia 5 kamane bi anasu na ko bina na mère yo ke bina na mère lingi mamelono tout à mosa mutu musume mosa moko azawana ka po mosa za munene yango alinko bina na yete fo boye ba ke bandeko nanga basi mingi bazokende ko sa biloko c'est parce que mibali na ba mutu bazotinda bango bazoche bango mal à l'aise mibali bazoche bango mal à l'aise mibali bango bazotinda bango kendo ke sa nzoto kendo ke ndosala omoni boete kendo ke ndosala ngala lingi boete boye na lingi te basi bazokende kokutana na ba problème pona mibali kaka po nya sepesa mobali po lingi mobali akende libanda te po lingi mobali aboya ete po lingi mobali mbanda na pe bazwi aleka ngai te lokwa mbanda nzoto mike nga pe na kata na ko maka nzoto mike to tala kenda lukani libanda ndebo biso basi toza na ba problème mais mibali te mibali ata azali bomu munene ndenge nini ata aza pe na mabele lokola bana basi mwasi aboyaka mobali te bomeka ko revoir mibali siko biso pe basi biso nyonso tosala pino pe makita tolobake mibali nyonso to bokondisa mabomu bokokondisa ngo mabomu oyo evandisi enekene na kati enekene sokoti na kati libumu titi ekoti madeso ekoti mbiki ekoti mfumbwa libumu one ekonda te mais basi bazolinga mibali ka ndenge bazaleli bino pe bolinga basi na bino ndenge baza boyebi bato boni bakena sa mabele pona makambo ya ba BBL pona makambo ya ba ano pona makambo ya ba sleeve boyebi bato boni bakena sa mabele eza basi ebele bakufi na makambo mais lokola bayebanaka te makambo so eza kolobama te yango wana bobanda oyoka yango te mais lelo ekomi kolobama ndeko mosa atikeli na bana na ye 5 mobali akenda azwa pe mwasi mosusu abi mama nabokoli bana nga moko papa bango akenda po alobi na se na ngai ekomi munene banda basalanga banda bachanga ano nabokoli bana nde toloba boye
na komi kutu na bakoko bana babandi kopesa biso bakoko mais mobali na nga kenda aboyanga toka bwana ba papa boolanda nga botika kotia ba mama mal à l'aise botika kotia basi na bino mal à l'aise po mwasi alingaka asepelisa mobali talaka nde bozalaka ata na lieu sacré so mama lalineka aboye oningisaningisaka mama olinga te bolinga bongo te olikaka mama zala daga wana bosaka ni bosepelaka donc mama azosala par tous les moyens asepelisa papa mais bino bapapa ya mosusu boyaka waniko osilia obalika bamama bakomprenaka mais bino te bokoma kaka akomi kilo mikolo moyen te nakena kolinga moko libanda mpo libanda na souplesse siko na mibali na basi banani banyokolaka banani banyokolaka baninga na kati ya bolingo banani bamonaka pasi na kati ya bolingo na mibali na basi banani banyokolaka baninga na kati ya bolingo eza mibali basi basaka partout le moyen po asepelisa mobali mwasi akota na cuisine azolamba lelo akolamba mbika lobi alambi pondu lobi alambi ni kaka po asepelisa mobali ta mosu asaleli bana ni kaka frite kana nugget mpona bana balia mais ziki moto ta mosusu soko aza déjà mwana ba 16 ans a fait tes frites pour tes frères. Moi je suis fatigué monaka air moko atelemi alambela mobali na ye air mo atelemi alambela kaka mobali nabi ke mobali nanga kolia nugget te nakota kana lamba pondu nakalingele tilapia alia bapapa bomuka ko revoir basi bazosouffrir makasi mabala mosu ezaka ke mwasi na kati ya ndako ya libala azaka na ndako ya libala po bamona ya bala mais aza malheureuse sur tous les plans na ba plan nyonso tout malheureuse so atalika bana aosani eloko osala te avanda bokola bana bobongana na mama nakuvanda kaka bokola bana na ye basi baza bakoti na sama bele mingi koloka ya mibali alors botika makambo oyo ya kotindaka basi bakendo sala banzoto non soki muta na problème à santé oyo médecin a constaté ye moko penza que non problème à santé ndo oza boye il faut tosala boye po bika là ça va recommandation ya médecin là ça va mais soki eza kaka papa po yo sepela mwasi akonda koma na taille 36 munene mosu ekenda pe na âge moto na 50 ans olingala tata ya 36 moto na 60 ans olingala tata ye nini nzambe aza na ndenge asala moto na moto na nzoto na ye botika konyokola mitema ya bamama mwasi azaka nata po mobali na nga azoya mwa ye wana bade bongisa ndako mbangu papa bana zoya te na bongisa ndako po alingi te mobali akuta ndako sali te basi baselaka mingi mpona mibali alingi te mobali akuta ndako sali te akobongisa ndako soko atandaki mbeto te banda ntongo kala te mobali na nga azoya ake mbongo ake kotanda mbeto nyonso kaka mpona kosepelisa mobali mais est ce que bino bosalaka yango mpona kosepelisa mwasi est ce que bino bokondisaka mabumu mpona kosepelisa mwasi bino bokondisaka mabumu te ata ozoya monene ata libumu ekomi nde nini bapapa boni baza mpona kokanga lase akokaka te il faut kaka yakanga na lase azokoka te moka mwasi akoloba te ke naboya mobali oyo mpo akomi libumu monene akokanga lase te mpo aronflaka naki ozwa mobali mosusu non soki moninga azosupporte yo peut supporter l'amour supporte tout so moninga azosupporte badefo oyo oza nango yo peut supporter badefo oyo moninga aza nango wana nde tobengi mpenza amour sincère nayebisi bino ke mama oyo ayebisi nga libala ekufa abota bana 5 mobali ye mo moto atindaki ndeko tya ano atya ano te mpo ye alingaki atya ano mpo mobali nayebisaki ndeko tya ano
Abi surtout ça na bandeli. Eh! Yo milingaka te hein? Ozele lisusu. O milingi te? O mwana ngo se munene te ka kolia. Ay mama netu. O mwana peza ma yami se kitinga bo. Ma yami se kiti. Ozala nzala efolia. Mais yo ko mobenda zo chwa mala lesna era kolia. Yo milingi te. O mwana te yo zana ngote. Ozaka kolia, ozaka kolia. O mwana baninga basite. O mwana baninga te ba batela batayi na bango. Nzoka nde belé basala ngo dans le secret. Il a reçu mon était maman, à cela depuis kala pour ne pas se pesa mobile. Tellement que le bas mobile, yemo comme mobile mutatinda kecha anon. Ache anon a kondi, nzoto ya basi et comme mon nene. Ka yemo ope mobile, aboyi atike na bana 5. Abi moi la liboso ko taboti déjà bana ni bali ba ko kutuna ba koko mais mobile asala nini? Akenda na ye. En tout cas, nous avons toujours que Michel Angaza pona obebisa te, ezarande pona kobongisa, pona obebisa te. To bongisa ba papa. Bondi ma ba mama na ba défaut na bango. Parce que ba mama pe bazondi ma bino na ba défaut na bino. Ezala 50-50. Yo moko papa mitala na miroir. Est-ce que vous avez une tablette de chocolat? Avant yo kotala libumu maman, est-ce que vous avez une tablette de chocolat? Yo moko mitala papa. Avant oya kocha mwasi mal à l'aise. Koza munene, tando ko munene. Tando ngo komi. Yo moko papa mitala na miroir, longola chemise, longola maillot de corps. Otala, est-ce que vous avez une tablette de chocolat? Si vous avez une tablette de chocolat, kocha mwasi mal à l'aise. Kocha mwasi mal à l'aise, ti ezana ba mibali mosu baza pe na ba poignée d'amour bescalier bazali ba poignée d'amour mibali baza nango alati penza costume evimbi penza awa evimbi no moi ça oboya yote moi ça accepter yango yo pe accepter moi c'est ndenga zali tozo telema boy parce que basi ebele ba koti na sema be likolo ya mibali likolo ko linga ko sepesa ka mibali. Na se pesaka mobile nanga linga na zaboy mobile nanga linga na konda boy mobile nanga sala boy ceux qui nous ont répondre te comme on est pau nécropole ceux qui nécropole te pantin ceux qui na poto pantin ceux qui na kisasa nécropole alors ndeko moi suppose otalanga kokufa pona mwana moninga te ndeko kokufa pona mwana moninga te ceux qui okufi okende perte parce que ye pendant que bembela oza na morgue bao caresser mutu na makango ya zalaki na ye bazo caresser mutu ko kufa pona mwana moninga te bolingo eboma yote soko moni mobala ocha mal à l'aise oyo munene za munene ba papa est-ce que vous avez une tablette de chocolat tout na kaka papa kena komitala est-ce que vous avez une tablette de chocolat avant ko sanga reproche ya munene nanga est-ce que vous avez une tablette de chocolat? Pour la lelo sukiwan. Toi sakidila. Accent. Matondo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna. Nzamba nube nchanel bana betu. Bon suboka mataba bisous. Bonne journée. Bye bye. Vous te demandez, vous avez un reproche. Est-ce que vous avez une tablette de chocolat? Avant, tu as mal à l'aise. Oui, mon nene, au monde au commis, il y a papa qui est dans le miroir. Est-ce que vous avez une tablette de chocolat? Avant, vous reprochez. Vous avez une tablette de chocolat pour reprocher? Bye bye.